génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Bandeko babolingo balandi ya émission munuka mubange elumbaka solo kasi ebimaka makambo ya malamu lelo toye lisusu ndenge kaka tosololaka nzambe yakamba biso bandeli kati mpe suka nyonso ekoloba mawa ezala mpona ye nzambe. Merci bandeko balandi, merci na baoyo bazobenga, merci na baoyo mpe bazokomela ngai. Naboyaka mutu te kasi naboyaka polémique. Ngai soki makambo eza na polémique nalongwaka mbala moko oyo bato mibale bayokanaka te natiki bino kaka napesi conseil boyoki te natiki kaka. Bandeko na bolingo lelo tozolobela kaka paske bato babengi ebele mpona makambo koteka mapango me nangaki na banda na likambo moko bomoni sini oyo nga nasali symbole wana oyo eza ya biso mikolo oyo bandeko eza pasi omoni soki likambo nano koyeli yo te okoyeba pasi nango te me soki ekoyeli yo mbi okoyeba pasi nango. Mingi bazoloba, mingi bazoseka, mingi bazomona c'est normal. Mais zala mutu oyo zali na kati ya ba mboka oyo za kuna na kote ya Bagoma, zala na bandeko oyo baza kuna ba déplacer bango, boyebi ke ko déplacer eza lokula otiki biloko nyonso mema nyonso te omaka mo ilamba tango susu mibale sikoso ozana bana ozana nayebi te nayebi kaka te mais mutona na koyela makambo wana te awomona ngo normal yango ezalaka soki bozana matanga baninga bazoya koloba na bino courage mais tango ye pe azoloba no courage likambo kokoyela ye ekozala siko parce que ye siko pe azwi choc wana oyo ozwaki ekomi siko yo mutu ozoloba ne courage. Ndeko moko alobaka na nga mokolo mosusu alobi nzambe alimbisa nga po tango bozalaki okufela bato ebele na famille nga nazali komona kaka ke famille na bino kaka bakongo nzoka nde ya biso pe bangala makambo sikoyo ekomi ya minene yango wana ozomona ke soki likambo ezwi moninga koseka te bolimbisa nga bandeko amela mama ya moto bandeko bana bakoko oni foto oyo foto oyo ngai place nga nazali ndenge nazofani na ndako na nga na fenêtre naza komona monument ya Léopold II. Donc eloko moko te kanyenga ndako mosusu te naza na rond-point. Mundele moko tango nga na esika na mboka oyo moto alakisa nga nayebaki kutu te eloko nini ezalaka wana ekoloba na nga me yaka to lapide moto oyo to lapide nani o mona ka monima wana tenga bina tia kango kati abia kotala nake kotala abina nga nazala na Congo nga nazala na Congo avant indépendance amona makambo esala makuna ndenge nga naza boye na luka ba Congo lepo naza na mwana na nga moko o na luka kape abunga kaka wana eza makambo susu abina nga pourquoi ko lapide moto oyo po moto asala makambo mabe ebele kuna na mboka na bino. Donc aloba nanga ebele makambo me bandeko nanga eye kosala ke photo onalakisi bino nakende place wana nakuti monument eza wana natinda ngo pe deja na ba réseau na bato mosusu balanda ba monument oyo ezalaka na
na ville na biso côté place Braconnier na kala ba monument oyo ezalaki ke bakoko na biso mamisi bango ba kilo bazo nyokola bango bazo sala misala ya makasi ba umbu kwa ba esclave ba monument oyo papa Mobutu abukaka yango. Mais awa na Belgique awa pembeni nanga awa na ndako nanga tuluba ezali bato bafanda na ndako nango ba yebi ke basambelaka ba yebi lo sambo nini tozali kosala ba yebi yango. Bandeko eza pasi lelo tozoloba kaka este ya mboka bona boye makambo oyo ebanda kala ebandi lelo te ya makambo ya kala totia kaka ta mosusu eloko oyo ezoboya ntango wana le mosusu nzambe akolakisa elo likambo kwa monene kuna. Ngai nalandaka na nga ba réseaux sociaux nyonso te. Mais ngai nalanda Zakari Bababaswe epai ya zali peut-être akoyoka. Alobi bakunda mwana nzinga nkuu na Italie. Nabi nzinga nkuu wana ezali ba chef ya clan na biso. Sa ba chef ba clan na biso ndenge nini esala mabungu esala ngai pasi. Toye ko sala film. Leto sali film na sala ki rôle ya zoba zoba. Oyebi même apôtre Paul alobaki tote ya na occasion nyonso e mabeto ya malamu. Ngai oyo eloko wana na tia ngoti na film ya zoba zoba. Pe na kamata photo oyo na lakisa yango. Tosala film ke na keiko bwaka ngunda. Na ngunda wana makambo na bimisa eza makambo ya mboka na biso basala na mboka na biso. Me mingi batia kate. Po mingi bamona kaka lokola bosala ka théâtre, théâtre ekuti loko nini? Muto sala ka théâtre ekuti nzamba yebi ete, muto sala ka théâtre ekuti donc aza mutu pamba, menzoka nde tozali na mitu ya kotala likambo. Po likambo so kolanda ngone information te. Likambo so kolanda ngone église te. Mais likambo so kolanda ngone kaka théâtre kaka baninga basala ki film kaka leki. Ozwi tolina yokuna. Na sala yango. Parce que ngai oyo mukolo mususu na tuna police belge bazalaka mibali bayeko kanga mutu moko pembeni na ndako nanga zalaki congolaise esalaki nga pasi makasi nakendeki kotuna mpo nga nazalaka nanga mutu atembe nake kotuna ye nalobi sikoyo ndenge bozokanga ye mpo na mikanda na bino ba belge na biso ba congolais banani balukaki baninga liboso biso toyebaki poso modele te biso tozaki na biso batu mwindu me bino boya na bwatu attention bwatu eza masuwa te bwatu eza na bariske ebele meko longwa na musika ba kilometre ebele wana po boya na mboka na biso polisi avandi ni azotala ngai bakoko na bino bayiko luka ba oya biso metangu bino bozongi bakoko na bino bazongi na Belgique awa bokangi nzela ke biso batu mwindu to ya te ekomi problème ya visa. Est-ce que bokoki koloba nanga eza kaka aide bo edenga nani apesaka ba Stanley ba Diego Kau ba visa po ba ya kokota na bamboka na biso po biso lelo comme visa soko sa na visa te problème bozo mona te que c'est injuste. Policier wana akamata carte na visite na poche apesinga abiso carte ya visite oyo makambo lobi eza sérieux eza policier ngana ozaka yango tangu nake kosala film ya zoba zoba na ngunda na memaka photo oyo na memaka photo mususu na sana ngo eza ya roi belge na sana ngo po malili soki na bimili banda kuna formula tisa lisusu biloko ebele asana ngo na
kati ya filme natunaki motu azobwaka ngonda mituna oyo wana bozosenga nga mikanda me bino ntango boyaki na mboka na biso na napesaka bino mokanda bakestion wana nga naposaka na ndenge ya zobazoba me eza eloko moko kofungula biso mayele eza pasi eza mawa lelo oyo tozoyoka oyo asala boyo aloba me tomiyeba quand même tomiyeba ke soki mboka na biso ekei toza na vraiment nayebi te nga nalandaka ba émission mikolo nyonso na Bruxelles na marche le 24 nalingaki nazala me problème biso toza nango bato bayebi vilonga na fandi na Arlon batrain na biso na weekend ekomaka mobulu eza vraiment mobulu yango wana mais nazali vraiment na bomoko na partout epai marche ezosalama nazali na bomoko na bato baza kuna na este nga nayebi Goma mosala tosala ya théâtre ma biso bamboka ebele nayebi Goma nayebi Gisenyi nasi na joie na ville ya Gisenyi wana ngai nayebi frontière wana ndenge ezaleli makambo ndenge esalamaka bandeko tozala na bomoko tozala vraiment na bomoko nakoma ngai kotuna Nzambe ke pourquoi akokaki kopesa te bango kuna na jije Nzambe te me soka pesaki bango pe ba ordre ba diamant na bango kuna soko ba coltan ba pesaki kuna na Rwanda bele bango mo kuna ba ko gérer oya bango nakoma koloba na Nzambe bimisela biso ata ba coltan bimisela ba mindele ba coltan awa na poto posoke bimika kwa na poto ba kotika biso tranquille na lobaka ngai nazali awa na poto na lobaka na di omoni mundele na lokoso mabe ya mundele eza lokoso na yebisaka bana na lobi soki neige oyo neige ezalaka minere bele tango yokotila ndaku na sapatu bakolandela na litanga ya mai basali pe examen bayeba ke eza mai normal to eza mai euti na neige po bakanga yo to bafutisa yo et soki moi ezaki eloko moko bakoki ko transporter yango na avion mais le biso na Afrique tozalaka na malili mikolo nyonso moi ya epai na bango mais po eza biloko bakoki kozwa te yango batika bande on a répétaka toujours biso tozala na palais du peuple na 2001 makambo elobama na palais du peuple ezali te ke ba pasteur oyo bolimbisanga ya malamu bazali ya makambo pe ya mabe bazali ba musu bazolinga bamona ka bango ki alobaki nde bamoni mais na l'heure wana ba réseaux sociaux ezala te Nzambe azoloba na pasteur moko songolo pakala na kutiko loba kombo na ete basa ba pasteur basa kutu négligé ba tukutu bakipaka na bango bangote mais wo Nzambe alobaki kokisa maka petit siko yezo salam nyonso bazokene nango nyonso bazosala ekokauka période tozali Nzambe alobela yango na 2001 yango bandeko tozala na bomoko Nzambe asangisi biso apesi biso mboka kitoko atieli biso ba minere ya ndenge na ndenge apesi biso climat ya kitoko lisusu baza koanvie biso ndela sa capable ya kosilisa biso nyonso soki Nzambe te po ya tikala kozwa nyonso wana après bakoboma na susu bango na bango lokola histoire ba les trois voleurs soki bazuwa mboka na biso wana soki Nzambe permetaki lelo oyo soki bazuwa kango bele baza pe na boyokani te olinga koyoka Belgique Angleterre ba États-Unis kuna bakomi kobunda bango na bango ezalaki yanga ye ngana pesa ke bele ngana bundaki mingi eza pasi mais biso na yo tozana na bomoko to se soutenir to bondela pona mboka na biso bamoneli biso mingi esalaka pasi
Bandeko mwanda pa partage na saraki nango pona lelo yango wana. Émission na biso ya lelo naza toujours kolobela makambo etali ba parcelle koteka mapango. Babengi nga na ndeko moko oyo eza nango lisolo ya mokuse. Ye alobi na ngai ke aya na poto papa na mama batekaka lupangu na bango po ye aya na poto. Sima bake kosomba mwa place moko ya muke pona bango nyonso. Pona nini? Parce que soki ya ye poto akosunga libota. Banda yaka makambo mikanda ebeta ye na ndenge moko oyo koki kondima te. Mikande yaki kobima après 12 ans. Donc lel mikande zobima na tata na mama bazalaka lisusu te. Bakufa na bango. E komi sikoyo ba famille babengi bandeko ne babengi. Lokola siko zwa mikanda soko koki koya to solola. Na mibongisa nano mibongisi aye kokende Kinshasa. Tango akomi na Kinshasa kuna bavandisi ye balibi bon en tout cas biso toza kaka ko signaler yo ke biso tozoteka na biso lupangu na biso. Ya libi ba parents batika ki biso na lupangu oyo. Bongo siko bino bolingi boteka ndenge nini. Bongo babi non. Biso to bengi yo kaka po oyeba ezali teke to senga yo nzela lokolo za mwana liboso to nini non. Toza ko yebiso to rappeler yo ke lupangu ezalaka ya biso nyonso. Lupangu ezalaka ya biso nyonso. Eteka makapo na yo. Pe ezalaka ya kitoko. Banda yo kende osomba lupangu te na Kinshasa po na biso nyonso. Donc yo par na yo ya lupangu yangwana ndio zwa mbongo na yo oye mema yo na poto. Oyo eza ya biso. To bengi yo po o discuter te po lo bana biso te plus tard ke de bandeko nanga bateka ka lupangu. En tout cas oyo eza ya biso ya yonde mto mema yo na poto. Lobi nanga mama na lelaki. Mi fobo benga nga kaka boye bisanga ke naza na parte na biloko ya tata na mama parce que ngai lupango teka maka po na ngai. Yangwana sikoyo bino bokoma na lupango ya muke, lupango ya biente, quartier ya bongo na bongo bosepela te. Fale boye bisanga olena futa lisusu biye na ya. Habite na musika telefone ezalaka malamu te mena pembeni nde yango ezalaka malamu. Mama na salaki loko mususu te na bengaki mwasi nanga. Bengi mwasi nanga na expliquer ye problème. Mwasi nanga sambelaka abila nga biloko mukili bomaka. Tale bela batu bazo kufa pona makambo kaka ya mapango. Mbali nanga. Soko landeli na ndenge ya solo oyo babeteli yo lisolo wana balobi na yo. Mais eza ndenge wana. Parce que baboti pona bango lupango wana soki teka makalelo enyaki ezala pe talu mususu. Sikoyo kola bazo teka na bango oya muke wana kolobelo kote mobali nanga. Tikela bango. Abi mama kozala na mwasi asambela kapesa na motema malamu eza bien. Ndenge mwasi nanga lobaki nazonga. Nasilisa bien na bango abi problème eza te. Bokoji koteka na bino ngai nazana nga na problème te. Po eza susu loko na nga te yanga nazwa nde biya poto na ba démarche na ngai. Natika bango bakabula makamu na bango basala bango na bango. Na kozonga na zongaki ndenge loi ya Congo ezali ke so boteke loko ndenge wana il faut bopesa pe ba famille ndambo. Nzoka nde bapesa ba famille ndambo te. Tata mwasi na biso akende epa leki na biso a mwasi. Mama limbisanga longolela ebilamba abiloba ke ngai te mutu na botama na papa na bino. Mais soki ezali ngai na lupango oyo bino boteki. Lupango bino boteki biso bopesi biso eloko te. Boteki lupango. Ok. Tokotala biso na bino.
soki bandeko na nga mibali bayoki bino soni to babangi nga na kubanga bino ti me oyo na kosala bokomona tata mwasi akende na nsima tata mwasi kokende leki na biso ya mwasi atikala kosala crise ya AVC bamema na hôpital akufa mama ndenge nazoloba nobo ntango ya kufi deuxième lisusu ya famille oyo alandi nga aza mpe mwana mobali ye mpe ale crise ya AVC oyo batikali balobi non ava ya kufa tobenga batata nde babenga batata bavanda réunion na batata nde bayokana ke bango bazali obligé bazongisela bapapa par na bango mama esiko bango bakendeki kosomba wana esiko ya lupango bango batekaki bakendeki kosomba esika na basombaki ifale bateka yango lisusu mpo siko bazwa bapourcentage nyonso ya papa oyo batekaki lupango mosusu wana bapesa na bandeko na ye ndeko na nga mobali ti sikoyo mama atambolaka bien te alobaka bien te kaka mpo na makambo etali mabele mama biloko ozofungola mikolo eza malamu mingi ngai oyo soki mwasi na ngai te ntango mosusu na ngaki na matavion te na ngai natikala kaka kuna yango wana mama continue na koloba na biso merci ndeko mobali mwana koko na makambo oyo lobi na ngina loba pe na baboti tango boponi mwana moko tofutela ye biye mwana moko totinda ye na poto toteki lopango po mwana wana akende poto tosombi kote mosusu ifo pe yebaka ke bana nyonso bakokani motema te ifo boyebaka ke le bino bosali bongo bana mosusu wana bazomona ngo ke ezali injuste eza malamu te mpo na nini kaka ye biso te tala mosusu mpo na bana balukaki ke so bateki lupango na bango papa na mama boke nofanda tana mwanda kwa kufutela mbongo wana bokaboleli biso deja mutu na mutu sala démarche no kende poto peut-être yango ezalaki na mitema na bango batata na bamama bokeba mpona koteka eloko moko mpona koloba ke tosunga kaka mutu moko tomoni makambo ebele bokeba bino mpe bana boya na poto ke baparent batekaka mapangu na bango mpona bino bozwa mpe mayele bozwa mayele kozala te kio bango basomba yo pe lisusu nde yo nde mutu babengaka yango na français kovibre yo nde mutu ninganaka soki olobi kaka yo nzete abutulere yake etalaka makasi ya moi te bakwa kopupole nzete bozalaka na boyokani mpona kosala babiloko ya ndenge wana bozalaka na mayele mpona kosala biloko ya ndenge wana bandeko naza na mikanda ebele mais lelo lokola nasangisaki na makambo mboka parce que ezosala pasi tala kaka bakangi yo monoko nduki yango oyo bazoyiba yo ozotala bazobeta yo kolwa eloko bazoviole yo devant bana devant mobali mpo kaka biloko na yo bandeko bakongole tolingana balingi biso te mokilumba balingi biso te lokola nzambe apesa biso ebele yango bayinaka biso moko tolingana pardon totalaka te mokongo moluba mongala moswahili totalaka wana te tolingana kaka tolingana nanu kaka biso na biso topesa te moyini nzela asakana na biso pardon soki tozanga bomoko nzambe na biso akosala nzambe apambola bino nde tokutana na émission mosusu